bandeko nzembo o Koffi Olomide asaeli Del Piero. Est-ce que esangisi bana ya Koffi Olomide to ekaboli bana ya Koffi Olomide bandeko na ngai? Lelo bandeko babosa na lisolo ya Joseph. Joseph eloko ni esala bateka epa bandeko na ye. Eza parce que papa na bango alakisaka bolingo mingi pa ya Joseph bandeko na ngai. Yango esala que Joseph bandeko na ye moko propre baki koteka ye. Bongo te. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya temps oyo esika okolanda biso bandeko na ngai. Vraiment bambote na bino mingi. Na babone na biso nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner car ande tolobaka bo like bo partager vraiment ba abonnement na bino na ba partage na bino na ba j'aime na bino ezo sala biso bien makasi. Vraiment eza eloko o ils ont encouragé biso makasi bandeko na ngai. Voilà la famille lelo to yeli na nususu analyse concernant ya musicien na biso artiste na biso Koffi Olomide bandeko na nga makambo ezo leka na media ezo sala tellement pasi biso pe tuza wana ka pona bino et tant que basi vraiment des fois faut autant sala ba analyse moko ko réfléchir pe moi bien et sala biso bien et puis ça pe bandeko basi musuma yele et puis ça pe biso nyonso mayele bandeko na ngai. Lelo komona Koffi Olomide koleka surtout ko sala ba live pona mwana na ye Del Piero ko sala banzembo pona mwana na ye Del Piero. Vraiment bandeko na nga des fois ezo lekela biso ya moto vandi pena to réfléchir bien. Oui aza papa na ye mais koko matina ba rappel bandeko na nga quand est-ce que papa rappellera mwana na ye que moi je suis ton papa? Quand est-ce que papa lobaka ke Del Piero c'est papa? Bandeko na nga ezo sala pasi. Et problème ni ezo leka, est-ce que Koffi Olomide azana en bon terme na bana na ye o ya botana alia? To na bana na ye nyonso bandeko na ngai. Biso nyonso toyebi Koffi Olomide à part bana o abotana alia la famille azana bana oyo abota na basi na ye mususu. Bref ane toyebi Mino toyebi Rocky toyebi nani lisusu baze belé bandeko na nga bo rappeler nga ba kombo s'il vous plaît ceux qui boko landa biso bo rappeler biso ba kombo ya bana ya Koffi parce que ba musicien opeto ke to zonga bana mingi babima kaka tango ba papa ba kufaka de to koyeba pe mwana intel pe mwana intel lokwa ba papa we Mbappé a son âme bandeko na ngai. Mais tant baza en vie boye des fois to kamwaka ole koyemba bana na nyonso bat bayeba bango omona ba koyemba mingi bana ya mwasi oyo bango balingaka mingi. Bref ane Koffi Olomide so botali vraiment na banzembo na ye aza na bandambu ya bakombo ya bana oyo Koffi Olomide ayemba bana wana. Mais eza na bana mususu Koffi Olomide pe atikala koyemba bango te, atikala kobwaka bango même pas libanga bandeko na ngai. Tovandaka bandeko na nga tomonaka Del Piero o eza anniversaire a liboso te a fêté banda botama bandeko. O eza 18e anniversaire na ye. Tobo ite a komi adulte. Mais est-ce que Koffi Olomide ezalaki tant moko ya bien koya ko rappeler mwana na ye ko komi responsable okoki kosala nyonso o mutema no elingi? Tango azoloba na mwana bongo est-ce que abosani ke ndenge oyebisa mwana bongo eza lokola azotinda mwana na ye na mabe? Oui 18 ans za adulte mais adulte wana eza commencement ya adulte bandeko na nga nayebi te soki bo contredire nga. Pour moi, na so akonkisi 18 ans, eza okola eza commencement ya adulte. Alors, na âge wana eza na mambo ebele pe faut apprendre. Mais ce n'est pas dit que faut asala eloko nyonso o ya lingi. Faut azwa ba décision nyonso ya vie na endenga lingi. Non la famille. Eza bongo te. Na âge ya mwana wana soki otiki azwa ba décision nyonso ya vie ya lingi, mais obebisi mwana. Po 18 ans wana eza na ba mama mususu kutu aza mwana na ye asuka omona ke azo chérir ye nyonso mwana na kosala fo ayebisa mama
mama azo encadré na ba façon moko ata mwana mobali ban mama o baza na bana bango ya mibali ya suka age wana 18 ans o Koffi Olomide azoyebisa Del Piro okomi déjà un homme okomi déjà boyeboye okomi déjà boyeboye na ba famille mususu aza bébé aza nanu bébé na ba parents mususu parents mususu mwana ya 22 ans mais azobengi toujours bébé azo considéré ka loko aza na 5 ans 6 ans 7 ans mais jamais akoyebisa déjà okomi papa mukolo et tout patati patata non siko Koffi koyoka message oyo ayaki oyebisa Del Piro elakisi ni Del Piro asala elo nyonso alingi preuve ane abenga ye donc ye Del Piro toye comprendre que na message ya Koffi Olomide wana elakisa ke Del Piro na papa na bango pe bakoyoka na te Del Piro azoyokana bana ya lia apparemment bazoyokana na papa na bango te yango siko ezopousse papa na bango akoma koya nango ntina media kolakisa bato ke bana na nga mpe tokoyokana te la famille msu boyokaki message wana bien te nazotiela bino yango nanga na bino to analyse bino kuna na bacommentaire ngai nakoloba ka ndenge nakoloba boye voilà bandeko na ngai nazotiela bino nano message wana ya Koffi Olomide bino mo boyoka pe msu to bato ebele baanalizaki yango te mais bo analyser nano pe susu mwa mokie et que ça la biso bien tozo se retrouver après bandeko. Del Pirlo, mon fils Del Pirlo, ici papa, ton papa qui t'aime du plus profond de son cœur. Le 13 novembre de cette année, tu vas avoir 18 ans. Tu vas donc officiellement devenir un homme responsable de ses propos et de ses actes. J'en suis heureux. Je suis un papa heureux. Parce que toi, mon fils, tu vas pouvoir mieux me défendre, prendre soin de moi, surtout quand je serai obligé de marcher avec un bâton. Mais ce jour-là, Dieu merci, est encore très loin à arriver. Pour ton anniversaire, Del Pirlo, j'aimerais que tu m'appelles de là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, je suis privé du moyen de parler avec toi et ça me fait mal au cœur. Je t'avais dit que quand tu aurais 18 ans, j'aimerais te voir en Harley Davidson comme Johnny Hallyday, mon idole. Mais bon, je connais tes convictions, je sais l'importance que Allah a pour toi et je respecte cela. Mais je suis obligé, comme mon cœur me le commande, de te faire un bon cadeau pour tes 18 ans. Appelle-moi de là où tu es. J'aimerais que tu écoutes le contenu de mon cœur. Ça fait trop longtemps que tu m'as beaucoup manqué. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Je suis fier et heureux. Porte-toi bien. Que Dieu ne cesse de regarder dans ta direction et te protéger. Tu as toutes mes bénédictions. Ton papa qui t'aime du fond du cœur. Voilà la famille binomo boyo qui vraiment Koffi Olomide. Est-ce que vraiment Koffi Olomide biso na soto ebi Koffi Olomide aza musicien na biso munene na mboka oyo ya Congo. Koffi Olomide a musicien na biso ya kala sela biso banzembo. E biso na soto ebi ke Koffi Olomide na li ya bota bana misatu bandeko nanga. Toyebi ke Del Piro aza mwana ya Koffi Olomide o abota na kati ya mariage bandeko nanga. Est-ce que ye moko biso kutu bato libanda to yebi? Ye moko Del Piro ayebi te ke papa na ye eza Koffi Olomide? Faut Koffi Olomide ya ko rappeler biso ke aya ko rappeler Del Piro ke ye aza papa na ye bandeko nanga. O tozo mona te ke Koffi Olomide makambo azosala, c'est comme si azomema biso na distraction na baventure bandeko. Et puis yo ke koyebisa mwana ke yende akozwa soin na yo la famille. Alobi yende mutu akozwa soin ya Koffi Olomide tango akokola. Donc la famille Koffi Olomide bela bana oyo abota bakozwa soin na ete bakodefendre ete. Donc, quand Del Piro ne mutu oyo, ya ko défendre et pe akozwa soin na la famille.
Koffi Olomide azoya kolakisa biso nini bolingo na ye eza kaka pa alia to esili la famille. Parce que bana so totali bien Koffi Olomide aza na bana ebele na oto yebi na oto yebi te. À part Didi Stone, à part Del Piero, à part Saint James, à part Hockey, na oka kistu Muna, Nadej susu soki pa aza su na Nadej. Parce que na nzembo kutu o asaleli Del Piero. Alobi bien, alobi leki ya Nadej na Hockey. Atangi kutu, atangi même pas Didi Stone. Pour nani Didi Stone oyo osayeli ba scandale, oyo osayeli ba droit de réponse. Et loko nini, moma nini esalaka ke mwana akoma koya ko répondre papa. Et loko ni esalaka bongo la famille. Koffi Olomide na ndenga mabete azomemela biso soni na communauté. Azomema makambo ya soni na communauté. Yango sindi place oza foza maele. Foza maele yango Koffi ndengo zana, Koffi jo obalukela sindi toko ya pe kaka. Biso atoya akandi na ba vérité, biso to finga na biso te la famille. Comment na papa lokola Koffi oyo aza na bana ebele, mais omona ki azalaka na ngambu ya bana ya lia mingi mingi. Azaka mingi mingi na ngambu ya bana ya lia la famille. Selon la famille, donc c'est comme si Koffi moko se sentir comme irresponsable. Po ezaka ate fala ya na media po asela mwana na vidéo. Pourquoi pas asela ki ata message? Bien sûr, emsu mwana na yambake sute. Anga utiliser ata mutu mususu ay benga mwana. To asela m vidéo pe atindeli mwana. La famille. Pona nini ba papa mususu bazana bizaleli ya boye. Et so landeli Koffi bia bolingo na ena ali ya la famille sila te. Koffi aza toujours na bolingo alia. Siko nga sala neti ake na ona nenga bana. Mibali to yebi bino. To yebi mibali ne bazalaka. Aolinga ke na ngosiko na ndenge ya bana sa neti kosa leka. E nyonso oyo ba skandalo Koffi Olomide azosala bandeko na nga selon ye azosala ngo po ayokisa alia mutema pasi. Même ne to mona Laurent Sokoko nyonso aleki alobi ba n'importe quoi si alile asi alia nyonso na la famille ba osala ngo kaka po bayokisa mutema ya alia pasi. Preuve ane komona nenga komi koleka na bosolo kolobaki Sindi le cœur Olomide. Sindi mwasi ya mutu etu patati patata nyonso wana azosala kaka po ayokisa lia mutema pati ayo boyi ngati okanisi nini nga na etula te ngai boye boye tala kutu nazwi Sindi nazwi jeune fille eti patati patata azosala ngo po approuver alia parce que mibali la famille mibali balinga atan boboya ne onzuluki obeteli okomi penza lokola kaki pene betio pa wana mibali basepela kabongo amoni siko yende siko azorenye mibali balinga abongo. Donc Koffi Olomide nenga omona lia silence alia ezopeseka attention owe mutu so loba na o répondre ote et salaka mutema pasi et puis ça akande et puis ça attention et puis ça ragnon so bandeko nanga. Et ce peut tolandeli Koffi bien, c'est comme si moi to ebité eza dépression eza nini ezobete parce que dépression eza na bandenge bele bandeko nanga. Même libumu pasi eza dépression eza la même libumu pasi. Dépression eza la même misu pasi ozomona su bien te. Dépression et ça la kamutu pasi. Dépression mususu ebetio peno komi lokwa crazy. Lokwa mutali boma bandeko nanga bo sala ka ba jete. Dépression e yaka na bandenge bele. Koffi Olomide PM soupe na nenge musupe musupe moi dépression, ne sait jamais. Poko muna makambu Koffi Olomide azo sala lelo en tout cas na ebité quoi. Na ebité Koffi Olomide aza na bane belé à part Didi Stone ba mino wana de ase basala nzembo ya yemo ko Koffi Olomide asali nzembo ya yemo ko ya mino nenga sali Del Piero. Koffi Olomide komi même na ba concert nani Didi Stone ye wana azo répondre à papa na ba message na Instagram et tout azo poster
mais on a Koffi Olomide ake kuna ke ça la concert abeti répétition kuna bobengela nga Didiston babengele Didiston na ye babengele Del Piro na ye. Donc Koffi Olomide bolingo na ye na alia eza kaka bandeko na nga mais banzembo ebele Koffi Olomide yemba ye moko pe ana kati pe na siko pe na nga vraiment na comprendre que banzembo ebele ami yembela na ye sans le savoir. Msu ya muna yembela ngo mutu abwakela mutu moi j'ai tant kande musique ele kaka mais ceux to landeli bia banzembo ebele Koffi Olomide ami yembela ye moko et alia nazo sepela na silence alia non alia mwasi Didiston bato ebele balobaki ke Didiston mama na ye mutu otinda ye bandeko nanga tozo mikosa Didiston osa makam na ndenge na ye msukutu mama azopekise kosala ngo te mais Ali aza femme forte yango bomoni avandi silence a focus na makam na ye likolo nango beauté ezoya ezokita ezomata kande tolingaka parce que Koffi Olomide niveau akendeli. Donc, tout le monde il y a quelque chose, ça ne va pas. Et puis, dans la biso, maman, si, et tout. C'est long, et là, vraiment, il y a quantité. A regretté ka mère Alia. A regretté Aldon, naye. A lela na mutema. Na isko kota ba seme ki bande konanga. Ba seme ki. Ba tata mwasi abana. Bande konanga. Mwasi nyonso aza mwasi. Bien sûr, moi, si on s'attend à mater avant dans la libala. Mais tant aux ans, moi, si baraki un jour, on va dans la libala. On suppose à dire na libala na yo. Faut y bandenge ni oko se comporter. Na vie ya couple ya batu. Loko ya ndeko na o ya mobali bandeko na nga. Ce n'est pas dit ndeko na o lo soki azo sala mabe loko la za ndeko na yo. Ah, yo posaka pour ye au côté là et non la famille pour like non s'il vous plaît madame to lo beza vraiment sérieux tant vous a tata moi si abana ye banenge ni ko komi kabola ezate po yaya na yo azande ko na yo aza yaya na yo te na côté là et moi si yaya na ngata zo sa mabina betele maboko te omi chanere. Parce que yope, makambo ekomi na ndeko wana ya mwasi na ya na yo, yope un jour ekomi la yo. Alors faut yeba ko sala la moindre des choses. Faut yeba ko mikabola. Eloko eza mabe loba te ya zongisa ya na nzila ya eloko zo sala eza mabe. Basi ebele bazo souffrir na ndako ya mabala. Omona saili kamukie mobali pa vantsaka munoko kimi ata ke koyebisa ndeko na ya sans ko vérifier bana moko patati ekomi ko swana ekomi boy ndeto omona lelo mama rufa abosani alia abosani bolamu alia abosani nyonso po ayoki kaka makambo o ya na ya yebisie lelo ye wana ekomi likamke abimi akoteli sinzi likamke abimi akoteli ya na ye. Or il est grave bandeko nanga. Faut ozalaka au milieu. Ce qui likamoko ezali ya indeko na ona mwasi na yeba ninga komikabula. So indeko no asali mabene tinga boye na sala kuba jete ponga mona na mwasi. Na linga kutu ba bêtise wana te. O yaya ozo sala buzoba musana oko kenaka basi kilikili. Ozo sala bozo s'occuper na bana na ote ozo sala bwengana ya na betelo maboko jamais. Ata nzamba osepela na ngate na participer na masumu na ya buzoba na kota te la famille na kota te parce que za na bande kwa basi misusu azawana ayoki ba rapport ya ndeko na ya mobali asokipa na bana te asala ka boete asokipa na mwasi na ete mobulu azingi basi kiliki bande na ye bazokotele kaka po aza ndeko na bango ezala te bande na nga ezala te foto yeba tukomi kabola batata mwasi foto yeba mamni tozo sala liko nango yo moko tata mwasi wana oza na bana basi oza na bana mibali yo moko poza mwasi libala lobi soke yeli yo esani o nyonso wana eza kwa bakarma ekangama na kingo ata lelo te lobi de génération en génération ezongela ondeko na nga ya mwasi
place ozali yango fo ozala sala très attention oyoki likambo ya ndeko na overfie luko yeba balobi mokonzi ya malamu ayokaka matoyi mibale ayokaka litoyi moko te des fois mambo Koffi Olomide osala so totali yango bien totali yango mpe na misu mo bomonake il y a quelque chose là-bas elo au moins ezosimba te pa Koffi esindi fo ozala siko mayele so oza mayele te fo ozala vraiment mayele système lokwa lokolo moko na kati moko libanda po Koffi aobeto baje moko kilao preuve ane oui asali ba message ya kitoko mpona anniversaire asindi mais soki bocompare ba message wana mibale na oyo asalelaka alia omona ezaka ya la différence la famille omonake différence ezali ebozwi aosalela Del Piro boye alors bana mosusu aosalela bangoni pourquoi asalela bana mosusu te ka Del Piro et pourquoi lingi azo traîner mingi sur bana lia c'est kaza papa mabe olingi bana mususu olingi bango te donc veut dire que Koffi Olomide alinga bana lia bana o abotana basi mususu alinga bango penza te asalaka kolinga moya kosaleka wana siko eza papa mabe po papa malamu akabola te nzambe ye wana aza likolo aza papa na biso nyonso nzambe akabola te bana o baza mabe ate ya bango bazonga na nzela po ke bana nyonso bazala ndenge moko bana o baza malamu ate ya bango bo continue kotambola na malamu mais nzambe alinga biso nyonso ndenge moko nzambe akabola te alors Koffi Olomide pourquoi kokabola bana c'est que oza papa mabe c'est que oza papa na bango moko bana place baza bana pe batomboki bana Koffi Olomide pe bana kanda mabe la famille baza ya kotomboka ezolekela bango koma papa kokabola boye division boye mpona nini olakisa bana mosusu ke olinga bango bana mosusu olakisa bango bolingo te soki mpo olandeli meme na bakado eza na bana oyo apesaka mpena bakado ba oyo mosusu avanda kuna chacun oh eza mabe Koffi Olomide esangisa bana linga bana no nyonso ndenge moko bien sûr olingaki alia mingi toboyi na biso te mais bana nyonso fo linga bango po tomona ba papa mosusu omona bana wana mama na bango azana ne pa na bolingo na ete po eza na basi mosusu bazeme ya kaka boye bazeme ye koti etu papa talike wana mwana ngasa ene azu en charge etu mais fo linga mwana na wana koleka ndenge olinga bana nyonso tango olinga mwana moko bana mosusu ki malamu bana mosusu olinga omonte koza papa mabe ozokabola bana ailelo so ozate bana na baosangana ndeni bana na baozala esika moko ndeni bandeko nanga eza na bandeko oyo bazokondane alia ndeko nanga ndako olalaka te oyeba esika etangaka te moto akoswa o te ndako oyo olalaka te koyeba na oyo esika etangaka te lelo alia wana aza libanda alingi libala te bato bazopesa faute mais boye eske boyebi pendant le temps oyo alia avanda na Koffi Olomide boyebi makambo alia mona tala botika ko Koffi Olomide amobali na kati ya mibali aza na mbongo na ye aza na bandako na ye quelque part pe okakola na oyo na eloko te na ndenga mabe te ani mobali mais yo ndimi pena mobali bongo alia olinga tike ka boye likolo nango star alia olinga tike ka bongo te akotala ba paramètres nyonso avant tika ye mais soka tiki veut dire que trop c'est trop et Koffi azosala bisala sala or azobosana eloko moko divorce nano se prononça te na ba prononça divorce na bango te dans quelque sorte Koffi Olomide azosala eza pe infraction na ndenge leta bandeko na ngai donc c'est un peu ça. Botika ba commentaire na bino bo retenir ezaka ke Koffi Olomide ti lelo aza na bolingo ya mama alia et à part ça Koffi Olomide azokabola bana